Bandeko, devoir ya papa envers mwana na ye ezalaka nini? Et devoir ya mwana envers papa ezalaka nini? Pourquoi Blana Mosaka asataka mingi na papa na ye? Elelo toyoki Blana Mosaka alongwe quartier latin. Elo nini sali Blana Mosaka alongwa quartier latin? Est-ce que papa na ye muta sali alongwa quartier latin? To eza ye moko mutu alongwe quartier latin. Voilà, bandiko to sala juste analyse. Et mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV opena balanda abiso bazwa atana bango ya Olanda biso et ba bienvenue na bino na chaîne na biso ya la grande découverte TV bino mo boyebi soko ye o liker o partager et soki on nano s'abonner te bandiko na nga s'abonner ezalaka nango gratuit to futa ata $1 te. Et merci vraiment na ba nyonso oyo bazwaka ta ya kolanda biso kande na uti koloba bandeko na ngai. Et mes condoléances na Koffi Olomide oyo uti ko perdre moko ya ye musicien et mes condoléances pe na Manic de John to monaka ye na internet aningisaka uti ko perdre pe papa ya mwana na ye. En tout cas balobi au troisième fois perdre papa ya mwana na ya bana na ye. En tout cas mes condoléances na Manique de John. Voilà, tu ko sala analyse na biso kande na tu sabino introduction na nga affaire ya Blana Mosaka. Blana Mosaka vraiment en tout cas mambo Blana Mosaka eza somwe. Blana Mosaka combien de vocales na quartier latin et combien de missions ya ba attaque na quartier latin. Déjà ngana bino to yebi Blana Mosaka za mwana ya Blanchard Mosaka oyo abandai ko travailler na BCBG et atikala na ye na poto pour na ba raison na ye personnel oyo yebi. Et Blana Mosaka tokoma omona ye na ba TV aleki alobi mabe ya papa na ye ake azongi. D'ailleurs, kutu bino mo bomona obo sengela ekomona. Et puis il y avait un moment, il paraît senga pardon, mais papa aboya ko senga pardon, ba msu balobi papa la kila ye mabe pour na ba propos teni na ye na télé. Mais côté la Blana Mosaka ko yoka eboye, aza garçon moko mayele vraiment na kosaka na te bandiko nanga. Blana Mosaka aza vraiment intelligent ko yoka eboye. Mais za na bana musupe soe mayele leki bakoma lokola to ebite soke koma nini. Déjà koyoka Blana Mosaka selon ba raison na ye oya poussa o esala ki po asala sana be mission bandeko o esala ki aloba abanda ko s'attaquer na papa na ye abanda obisa ba propos moko ya mabesi yo papa na ye selon ye ezaki papa na ye abokola été. Mais la famille tout solo la nom qui s'il vous plaît bino na ba commentaire ngai na koloba boy. Est-ce que ce papa na wa bokoli ote fo ya ka ko sataka na ye? Fo ya ko bimisaka ba mabe ya papa na yo na miso batu na media? Parce que bokoli ote pourquoi pas otika nzamba jije? Oui, eza devoir ya parents nyonso bandeko na nga tango boti mwana oyeba kozwa mwana yo en charge. Yeba ko supporter mwana na yo na makambu nyonso, surtout que mwana ngo soka zo sa mambo mabete. Po ba papa ebele ba abandona bana tango amoni ke mwana ko mosa mambo mabe, mwana oyo katenzela o papa lingi alanda ya lingi te. Mais ezana ba papa mususu pe ka pamba bu asundola mwana. E kota ya Mosaka pe to mona sala émission aloba ke mwana na ye wana eloko esala ke akoma na ye bongo asundola ye parce que mwana kuboyaki koyoka ye. Apekisaki mwana ye monda musique oyaza parce que ayebi déjà monde wana ndenge ezalaka. Mais Blana Mosaka aboyaka koyoka a partir wana pe Mosaka atsundola ye ndenge papa nyonso des fois azwaka ba décision aloko yo nga na oyebi so sala bolingi te vanda na kwena nga na vanda na kwena nga. Mais ça ba problème moko familial, ça ba problème moko privé. Mais à part ces ça comme on na papa na mwana banzima ba mikitisa na niveau na ba ko momema makam na bango na media o mutu nyonso ko oyeba likambo boye kenda boye likambo kenda boye.
En tout cas, ça la parent ou nyon soit parent et ça la passe. Et ça la passe nenge kenda. Mais batum sou balobi ke Koffi Olomide mutabanda kotinda e. Mais moko blana alobi na bisoke. Rando wana ya ye na tata na ye. E banda 1997. Donc na 97 wana blana lingaki akoma musicien. Akomolandra mambo musique papa telemelie à partir à wana selon ye blana ba problème na ye na tata na ye e banda. Et to moniti aye kokota quartier latin ba problème ango elandi. Vu que elandi, blana pe alingi kotika tata na ye mosaka te pona ni natali ke place nga na oliela. Yo sunga ngai te place nga na ozwa lipa na ngai yo zo ya ko bebisa. Et selon blana, yango esala ke Koffi Olomide amema ye na poto te. Mais est-ce que c'est solo bandiko nanga? Selon blana yango esala ke Koffi Olomide apese bo opportunité mingi te. Or Koffi Olomide pe eza facilité ba quartier latin lelo na quartier latin akala bandiko nanga eza deux choses différentes. Na ki lelo Koffi Olomide eza facilité amema bango na poto po anini Sinzi azawana. Et selon Koffi Olomide bango nyonso wana mutayemba koleka Sinzi azate. Donc bango bazaka ba complément d'objet, bazo bakisaka moins un plus. Mais ceux qui ba bakisa un plus, ezala pe bien ko valoriser bango ba komata na ba niveau oyo ba musicien kala bazalaka nango ba voyage boineti kokende poto boy mikolo ekomi nango ba musicien pena bazo kende tala ku guest maweta ba visa soki soit disant 21 pour na batu na ende toyoki. Alors pourquoi pas Koffi Olomide? Et selon blana siko amoni lokwa ça la perte po na ye fo akende poto siko Koffi Olomide pa lobi omema bango na poto te. Et Koffi Olomide pe azobimisa bango te. Na sens ni blana sala ki vocal na emoko ya nzembo ne moko boye. Fala ki ekota na ebite soyi deje ekota ki na ba nzembo o Koffi Olomide sala ki. Et blana yemo déjà na TikTok azo sala ngo de ya promotion et tout. E batu balingi pe nzembo ngo wana. Koffi Olomide pe na mutema oyo azala nango toyeba te. Amoni ke blana pona nini yo ke kosala succès bon na TikTok pona nzembo wana. Alors faut tika nanu kosala lango promotion tito kokota ngo na tito kokote lango studio. Blana pe place wana amoni yango pe sou mabe abi o. Déjà kutu mambo voyage ezo simba te. Ozo boyo mema biso ba voyage, ozo mema biso ba voyage mikie. Alors pourquoi non ça la promotion plutôt ya nzembo na ngai yo ke koloba na stopper na zila tito kota studio. Mais musique esenga boye non ça la promotion tito kota studio tito robima batu déjà ba ebi nzembo na ngai. Déjà blana ngo pe tellement zaka mayele minga muna idea via ngai tufenga. Atali pe koto ba voyage ezate atali pe koto mama si asilama wana en tout cas na nenga mabete bandeko nanga Sinzi pa baby si quartier latin na nenga mabete quartier latin otoye baka international wana série ba Gibson série ba Soleil série ba Fally Ipupa série ya ba Lola Mwana. Quartier latin wana na oya lelo bandeko nanga des quartiers latins différents. Parce que quartier latin lelo Sinzi ndaza number 1. Et apparemment Sinzi ndazo konza. Et nenge Sinzi aza number 1 bongo azo konza bango ezo kitisa Koffi Olomide ezo kitisa musique ya Koffi. Oh Sinzi to boita ko yemba mais Sinzi foza na ndako ma chérie. Faut que Koffi Olomide yemo kwa konza quartier latin yemo kwa matisango yemo kwa sala ngo nenga bandai ko sala ngo sera ba Gibson série ya ba Fally Ipupa ezala bien makasi et depe bana o ba osala pa na bino ba avancer. Mais tant Sinzi azo konza wana ba danseuse kutu loba te ba danseuse balobi bazana problème grave moins de reka olongwe ko gangele ke zongi po anini mama présidente mutao konza. Et quartier latin o yangwana to moni ekufi. Koffi Olomide oto yeba ka wana za su ya lelo te.
Koffi Olomide même ye moko azo se retrouver sous ndenga bandai ko se retrouver liboso te. Mais alingi mwasi na ye Cindy. Mais place wana nde Cindy faut tikela ye oyo kaka o tikele mwa ta. Aye ba ndenge nini ya kosala makambo na ba musicien. O mo ba musicien belé à quartier la terre bakomi ko kima na bango. Bazo koke etouffement na te Cindy azo étouffer bango. Babi même voir même bambongo. Donc zo mona ke bazo sala injustice makasi. Babi blana bi mo bango bazo ba 1500 francs. Bamsu bazo ba $100. Bocho beta concert boy bamsu bazo ba $100, bamsu ba 5000, bamsu ba 1500, bamsu ba bambo moi ba transport ba 15000, ba 30000, bamsu ba ziba $100. Oh bango nyonso ba osa msala moko bazo yemba to boite. Mtuna mtu peut-être azana grade na ina quartier la tango obiso to yebite. Mais ce que comment ba nyonso ba travailler place mon kondenge mon koboke pe concert bobeti bo sal pe ba vocal mam nyonso. Ba msu bazo ba 100, ba msu bazo ba 3000, ba 5000. Injustice wana izo uta wapi. Nyonso wana eza obebisa msala. Nyonso wana eza obebisa msala to boite ba falipe peut-être falipe par rapport ninga zala ki ya mtu pe ya bandozo ebele par rapport ba ninga. Mais soko osala bongo kosala ngo te ba nyonso ba eba. Sala ngo ata ya ko bombama. Parce que le cœur de l'homme ntema ya mutu. Vraiment bandeko nanga eza pasi pe mawa. Et lelo blana musaka tolo ba relation ni nazana ngona oya ye papa. Poto ebi pe Koffi azara mutu moko ya tindika chakal. C'est possible aussi Koffi Olomide a tindika blana musaka après chekal na mambo etali ya papa na ye. Ah oui. Et ça peut possible parce que Koffi Olomide déjà place au bazo finga monguna na ye. Ya kapina pesi sous moi quelque chose beaucoup ba pour continuer. Et troye ba pété ye moka blana muta yebi vérité wana nyonso Koffi Olomide wana ko tinda ye ou pas. Et likolo nango blana problème na ye eza que alongwe na orchestre soit disant ye pas comme un musicien mais kolobeleke belé. Kolobeleke belé nzima ta Koffi wana ata na elo moko ya malamu asaela parce que na moni ba asali ba différentes émissions azolobela Koffi mabe azoloba mabe ya Koffi ya moko alobi boye moko alobi boye donc aloba maloba moya ba des fois siko toye ba te vérité pe eza wapi. Et si réellement relation na papa na beba banda 1997 wana eza bien. Mais ce que baby ka pona nengo kota yi quartier la terre en tout cas je suis désolé. Pour papa basomba ka été. Papa basomba ka été, maman basomba ka été, les deux personnes wana babandila mokilité pona yango. Toko botami déjà papa no botami ata azaki zengi ata za makamabe yo linga eka na makam na ye wana. Donc c'est un peu ça ngai elo no yebisa blana musaka en tout cas garder non silence. N'attend aucun ya mukie blana musaka se to compter ba émission de connexion ya mobile ya sali. Toko ko m'appelle déjà ata na ba 5 quelques émissions hein. Ah oui. Toko ko m'appelle déjà ata na ba 5 quelques émissions parce que blana musaka na minute moto na succès. Ozolo ba trop. Kanisa bola mwa Koffi wana ata mukie. Mabe nyonso ezalaka ya obimisa te. Oui, eza na bato bazobeta maboko lobi bien, osali bien. Mais eza pe na bato ba fanatique mingi batiaka bato toujours na RR. Surtout biso na communauté na biso omona ke muto aosala mabe, bozotindeka na mabe, ole ya conseiller. Oh, blana aza mutu moko ya mayele. Soki avandi kimi a tracé kaka chemin na ye ok musika. Alors babilo kwa boye vraiment ils a participé mawa. En tout cas ba nyonso balinga blana bo benga e bo conseiller. Ba émission asali si Koffi c'est bon. Asuka tawana.
fali kutu koloba te. Mais ka yo moko koloba nini fali aza kwa papa leki na yo amema yo. Mais papa leki oya yo wana okoleka tina TV ko clashaka ye na ba niveau wana. C'est ki papa leki yango pe kufa, c'est kozo kosa biso. Donc la famille ba yenir so balinga bla na mosaka ezala bien ko kende ko conseiller na ba émission ebele oya ko sala. Ola lobela mingi Kofi alobela mingi msala na ye sala ye bien mema ye musika oleki alobelaka makambo Kofi akeba aoza enfant modi pamba parce que kota papa na ye déjà bebisa bien sûr balobaka singa famille benda na ekata na te mais za na ba choc mususu choquant muto etanke mwana en tout cas pour balimbiso eza passe parce que to mona mosaka sala émission aloba aolimbisa ete mwana déborda trop. Bon, peut-être dans le moment où on changer la vie, hein? Mais en tout cas, so balinga bla na mosaka, bo bengaye, bo kitise mutema, azana mutema pio, à garder un peu silence concernant Mambwa Kofi, soka olobela yaye, et que ça là, bien. Et voilà, bandeko, c'était juste ça. Bisous, bye, tout mon ami, nani me kelanda.